na misali zo salama. J'espère nga ina lobela pont oyo awa et sala ba dégâts banda kunyoso bozo mona koto. Ba dégâts mingi bo ramayo ba rumbu etonda kamai cause nango ezaka yango yo. Mais lelo to moni o eza ma solution. Na sepeli na pont o qualité basaleli yango vraiment eko sunga biso koto ba Indonesia boyoka ba mai ka bamba ko kotonda po ba terra zero boa ka mai awa déjà zaki boucher. Te awa c'est magnifique. To sepeli mingi. To beteli ba kozi nyonso maboko pona oyo basungi biso. To bunda fort. Ba système abisa kalawana nde bando faire souffrir biso mingi. Moyen to kire ezalaki te. Ya boye to sepeli po to kozo ata makoki biso bana quartier to koti boye to kire kaka na volonté na biso. Sepeli na papa na biso président Fati Beton. Ndenge saleli biso musala oyo. Osala na papa. Hein? Bon, ngambo na mon événement, ba tu basa kolela. Ngambo na fano soki muntu asindi. Ozo. L'état de ce mujimu. Hein? Chamushinga chani tumuto mpanda. Katuni mwali bwa tribalisme to. Tuenza bwani changement. Kutu tuke ba. Yango nazo lancer ba appel même na bandeko, ba habitants, ya avenue Taga, ya quartier na biso oyo, ba batelango malamu puisque gouvernement a sali musana ye. À rétablir au béton, à réhabiliter, allais-je dire, béton, vraiment, on servir un bon nombre de bateaux, quitte à nous maintenant, les habitants, tous ont soin dans le pot et où, mais là longtemps. Et c'est Ngozali que vraiment, il t'a souffrir dans le mingi. Et là, il bosse pas ça là-bas, coucher à bala, bâti à goudron malamuté. Mais l'initiative a juste sikoyo, bateau tia siko béton. Vraiment, vraiment, tu bosses la macamboya et babala oyo. Tu bosses la macamboya itaga pour qu'il comme sikoyo viable, bateau attend mandé balingi, vivre aux amala. Le mignon aïe. Mokile commune Sengo, mokile koti sukali po etenini. Tuzalaki confiné. Menangongo YouTube était confiné maintenant. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako télévision. Chaîne za moko. Ngana ibisi bino boitala. Bo s'abonner vraiment massivement na Mosakoli Chako TV. S'abonner massivement na chaîne oyo. Mosakoli Chako télévision. Kule basi tuomona babilo kwa kanda. Boku banda kumona ba comédie ya kitoko. Kaka awa na Mosakoli Chako TV. YouTube et komi elengi. Yako mwana bagay. Uzana besoin ya kutala ba théâtre ya bien. Ba émission. Ba histoire solo. Ba magazine ya bien. Koseka elekina kosekisa na koseka. Ngamo papa wako nazawa na Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako télévision. Chaîne za moko.
Ah, toza na Barumbu, précisément na Itaka Kiteka, na quartier Muzindo. Pourquoi quartier Muzindo? Tozindaka kaka, mais kakombo wana nde tokanisaka loko tozindaka. Tozindaka fort. Ok, par rapport au Neba Zosala déjà, pont Oyo, vous pouvez savoir moi il quand même pour réussi là. Ekosila, mais mingi te. Pour sila, car ceux qui bakire terrassé. Ceux qui restent terrassés zate, kozinde continuer kaka. Pour totala, mulaya oyo basali c'est bon. Mais oyo etikali kuna soki bafongoli mai wana soki eyeboye ekoyana basalite nyonso ekoboucher kaka. Donc c'est qu'il faut vraiment bakire so bakire yango nde bakosepesa biso bana quartier. Et par rapport il y a idéologie déjà au sala pont oyo bio tant que habitant au fandi na quartier lo rolo. Te awa c'est magnifique. To sepeli mingi. To beteli bakozi nyonso maboko pona oyo basungi biso. To bunda fort. Ba système abisa kalawana nde bando faire souffrir miso mingi. Moyen to kire ezalaki te. Ya boye to sepeli po to kozo ata makoki biso bana quartier to koti boye to kire kaka na volonté na biso kaka. Mais lokola ya kalawana moyen ko kota ezalaki te. Alors kota la population koto au système reboire à matiti na baraka niveau vraiment ils ont continuer kaka. Et là nous la population. Bon wana il faut to senga bango batika mais kotika wana ngana je m'intéresse tout d'abord côté à commune. Pour commune il faut batia ba chef diri oyo baza compétent oyo bakozala ba vigiler makambo esala na butu po balongoli ba fulu nyonso tozala kinango na mito po na sac moko ya biloko bakomya senga mbongo ebele yango moye bato ko profiter na butu ba boa kamatiti wana na terrasse soki ke tozala na ba chef diri compétent yango nde bakoza vigiler bakozongo bakokanga bato wana po bato baza kaka bato. Bato bakotikala kaka ndenge wana yango tosenga kaka ke soki l'État azwi précaution ake avérifier bato nyonso wana matiti wana ekobwaka malisusu te. Merci papa. Ah, toali na Barumbu, toana sila veni Itaga croisement na Kiteka. Ok, okoyesa biso koto bofibana na ndenge nini avant na basala notre pont oyo appréciation ezali boni. Bon, ezalaki vraiment ndenge tosala boye. Je pense que na ndenge puisque tuyau ezaki liboso basala ya kala ezali déjà englouti. Kotaki na se ya mai, donc mai moyele kamalamu ezali te, vi pe ba bouteille ndenge yaka boye tambola yo kangama wana moye pe leka ezali te. Vraiment initiative bazui ke ba démonter ya kala ba tia ya sika. Vraiment ezali esengo mingi. Et ko permettre Kitaga ezwa vraiment nini ezalite moko ya kitoko. Et par rapport à la population ko boaka ba bouteille à plastique ko boaka ba matiti yango peso malgré ba sali meto boité mais moi culture wana mes fils que ko boaka matiti te na ba caniveau elonyo ko loba par rapport yango eloko wana ezali vraiment mabende konangai nyonso tu soki service d'hygiène pour te bikata ou de service d'hygiène ba no contrôler chaque lopango. Mutaza eloko na poubelle na yato tia biloko na tia na kati ya poubelle azosala bato ke na kobwaka mais pour le moment eloko wana ezaka lisusu te. Alors population bakoma pe na mauvaise habitude koleke ba futa tama mbongo bapesa bata pousse bako na boka biloko na bato nini kiti wana ezana bango lisusu te. Yo to senga maki l'État sala makasi azo sabito service wana ya kala oya service d'hygiène on ezonga pour permettre que baba na ko contrôler bato wana o basaka makambo mabe surtout ko déboucher ba wese na kati ya terrasse bazo ko contrôler yango lisusu te. Mais si biche tango akala ozomona ke bazo contrôler chaque lopango na toilette na yema kamozo monike mutama malamu te ba pinirie et puis service on coûte na ko sambongo na l'État maintenant kama ndenge batika service on d'hygiène ezali abandonné et puis les na ngomona ke to sibi o ya pona makambo ya nini et puis de lisusu bandeko bazo tuma balupango pembeni ya terrasse ezo permettre kutu te ke ba écurer terrasse oyo moi siko ke batongi bandako bazui place mai po ba écurer bazu bandako ba coincer ba clôture ba otonga même mire likolo ya beto likolo ya terrasse moi siko mai eleka ezali te
so tali même ti côté boto no dynamique na mai tem to pas odinda tane ti batabara côté kuna liboso kuna apatia ita nini apatia kabamba akunda terrasse akangango bakanga terrasse moi kutu ke bakira ngo ezalité donc circulation libre mai ezalité donc siko mai soki ye belé écoutez na ba biloko tout aller zo sala retour eza retour aller zo zonga siko la bandako et tout ce qui est fait nyoto ba sala o eza na ngoma bete mais point de suivi ndezala pour suivre za la makasi pour permettre que makambo surtout yo esila. Et par rapport à comment les locaux niveau plutôt le macadam pensa tomoni bientôt macadam bazo zonga abandai non na pont oyo esengo no ezali boni esengo zali que vraiment itaga o to souffrir nango mingi ezaki liboso basala bakushe ya bala batia goudron malamu te mais initiative bazu sikoyo bazotia sikoyo béton vraiment tokobosala makambo ya babala oyo tobosala mpena makambo itaga po kitage koma sikoyo viable bato batama ndenge balingi vima koza malamu oyo ya goudron bazotia bakushe muke yango mana ko bebisa baba muke ba changer système ndenge bazui initiative ke batia béton ndenge batie béton boy ndenge batie béton boy vraiment ko permettre biso que to vivre un peu en continuité bi vieux appui malam pour avenir oyo po mutu ka bele kima itaga donc il comment la moto mteleka awa et puis ko désengager même ko ba venir mususu. OK voilà merci beaucoup akula mwena nzela ya kitaga to itaka. Bon, je chakompala ni félicité chef de l'état. Bari bamba ni kene wenza to. Pindeo uduendo wenza. Kakesa mujimudi yekompala. Kakesa mujimudi yekompala. Chef de l'état uruwenza mujimu. Njimu mwana même, njimu mfuko mbushimai lwa makasi ko camion. Mais njimu mwana mujimudi chef de l'état wenza. Mwele makadama nani nshire mimpa mumbu mo kananga chikapa kikwite njimwana nshire idi chef de l'état mwese mimpa kudro mimpa chamushinga chani njimwana wabeo chilamba senchelek pinde unuvo ni chef de l'état doese mujimu chamushinga chani tumuto mpanda katuni mwalibu wa tribalisme to tuenza bwani changement kutu tuke ba tribalisme kikari ko kutu ngwetu tetu est-ce que qui solution twetu to habito benza mujimu kudu chilombo chisegedi uruwenza mujimu bwalu mwamba ni changement mentalité te kutimate tolanda OK chilombo uduwenze mujimu tini muri zambi ulwa OK eyo ni muri zambi ulwa mwabe wewe kakwina mandato kiyandegelu kakwina mandani wo chilombo umbuko mubukalenga to injila nibita babenga bitabusha bibenzeka tutose bwani miabaso di mu Kinshasa yeminyango kayonso bari bayilongolola apanda Mobutu esalamate Kabila rien Kabila mususu rien kuti yango yote preuve preuve yango yote preuve yango yo kofinda eza mabe. OK merci beaucoup na drone nanga ite OK merci beaucoup tika merci beaucoup toi ça qui biso un mot par rapport au monde vraiment lelo penza pont à béton masolo vraiment ezongi penza ndenge ezalaka po to bato ba président belé ba leka ba betango kara Kabila leka ku kara depuis Belge au monde lelo penza masolo ezonga un mot par rapport ya bon na sepeli na no mingi na président de la République ba idée ya boye eza bien eloko tozali koluka nde boye eza te olobi mais osalité eloko liboso tosepeli yango wana en plus tozomona misala ezosalama j'espère ngai nalobela pont oyo awa esala badega bandako nyonso tozomona koto oyo
badega mingi boyoka mai yo barumbu etondaka mai kozi nango ezalaka yango oyo mais lelo tomoni oyo eza ma solution nasepeli na pont oyo qualité basaleli yango vraiment ekosunga biso koto oyo baindonisation boyoka bamai kabambaka ekoma kotonda mpo baterase ekobwaka mai awa deja ezalaki boucher moyen mai elekana ebimama kuna ezalaki te mais tomoni mosala esalami tosepeli eloko moko na koyebisa papa na biso mokonzi basuivi ya boye omaka nde kamera elandi boye elandaka place oyo misala ezosalama totali tomoni ma misala yango ezosalama tosepeli batambolaka balanda suivi ya misala oyo ezosalama mpo mbongo ya biso ezobimaka ezokenda mapoche bave moko boye bavandi kuna bamomi na bango biso tozosouffrir alors soki boye kobanda kozala caméra oyo ezolanda kaka ndenge ezolanda boye mosala ezosama balakisi yango maboye ekozala bien oyo ngana oba yango wana merci pour la présidence de la république population pe air moko pe abebisa mosala omona boye bando bwanga ba matiti ale bandi ko se ko boucher ale ya batela fuku likambo omona ngote bon pona kobongisa eza peka mama ya gouverneur de la ville omoni soko tali mupanzi ya komona ba déchets ya ba plastika ba nini ezebele mais ba déchets esengaka ba terrasse fo ba kire terrasse esengaka fo ko kire yango tongo zo kire te au fur et à mesure ba salité zo koma yango moni pe ebushaka ezalaka kaka les problèmes na kompola mboka na biso to likambo tozongi yango med fois pona ko tia ordre na mboka esengi première citoyen de la ville akoyisa mobeko moko pona salité oui bamoni obwaki poubelle bafutisi yo amande na kalezaka nini nga nayebi mponga na koli dala mwana ya yolo précisément mais na bana to na futela na ngaba nayebi papa bourgmestre ancien bourgmestre papa na biso asa kufa déjà papa Jambango alaki bourgmestre omona papa ye moko abimi na yete ba bourgmestre lezo bakenda wapi papa Jambango na bima na tongo kilo to omone na monze te mo zima zo baluka ngana sina mo déjà venema kuta mama mo zo boka matiti libanda papa Jambango telema bi mama osa nini allez lokuta tshana nini na a convoquer bango mbelo biloko na kata Kinshasa sila mais tout le monde a salongo oui bien sûr mais tout le monde a que non tout le monde ba ko na maison ba ko ngola pe ba mbongo salongo esa na mate salongo na biso koto na barumbu je vous dis vrai que salongo esa la maka na yebi ke bato na mabena bango mais bourgmestre na biso nani papa nani comment vena biso Guillaume papa Guillaume on a habité pour ngai na baka koto na mona kaye na célébrité nyonso tout au mona azotambola azotala kabamba ko bate ponga na maison na kabamba au mona ye moko medaka te te azaka na atambola la moi vespa mo ba matima na ba gens na bazotambola ye alandela ka célébrité oka ye ma alandela célébrité mais to boite ba place muso ezali te mutu alobi bongo mutu yoka na biboye ngai yoka na moni te po awa kutu bazali kokire awa bakireki avenue ava babanda nzela ezalaki ye moko azalaki na bato awa bakokire banzela awo zoka ye moko azali kokire wana nga na mona na ba makambo te bato ayoki kaka bazoloba te oyo nga na mona na omona ye mpe azalaka mwa vespa na ye moko boya mwa baminene wana avandi na kati atiki mutuka na ye avandi na kati bakokende bakota fabrité asalaka toyebi te wana oyo nga na monaka yango nalobi oyo na yo oyo na monaka te wana yebi te oyo nga na monaka yo nalobi oui merci beaucoup merci Toza sur l'avenue Itaga. Bon, par rapport à les travaux effectués, Malobananga chapeau bas au gouvernement, puisque Nzela Oyo est comme impraticable pour Nami Touka. Mais ndenge ba bétonné, bétonné avenue Oyo, on dirait. Il a fallu que le béton aille pour bétonner. Il a fallu béton, béton aille pour bétonner. Et puis pont Oyo, ils allaient vraiment dans état très délabré. Même bas niveau ils allaient boucher, donc so imboule beti awa o le kate. Mais tala musala béton. Hein? Donc on dirait que c'est un béton pour aille côté béton aille pour habiter un côté yo.
vraiment base à l'aise. Vraiment chapeau bas na chef de l'État, chapeau bas na gouvernement. Tout le monde vraiment tout le monde biso moto tambola partout mais que population de après pont continuité nango suivi ya ko pekisa bato bato boka ba matiti ba poubelle na bango comment na ba niveau. Oh lobby est très important. Yango nazo lancer ba appel même na bandeko, ba habitants, il y a avenue Itaga, il y a quartier na biso oyo ba batelango malamu puisque gouvernement a sali musana ye à rétablir au béton, à réhabiliter à l'âge dire béton, vraiment au servir un bon nombre de bateaux au barbando les cananzela. Oh, quitte à nous maintenant les habitants, tous ont soin en po et où mais là longtemps. Donc il y a un conseil na bandeko habitants, il y a quartier, donc ba e ba gros bate en malamu po na et où mais là. Alors les lots moni partout et comme il y a béton par rapport au système à Kalawana, bateau banosé la bateau au lieu bambongo et au fêlé. Moi différence c'est ça lié. Différence c'est ça ma cassi. Je commencerai même à Aboy. Mais à 18 ans, il y a pouvoir, il y a régime précédent. Et ça, c'est le côté. Donc, nous avons les catés, les catés. Donc, il a fallu béton, il y a pas vraiment bateau. Bas c'est la nenge tozo c'est la boye. Nandenge babong sel bison zela. Donc. Alors un mot par rapport à Kirage et après. Kirage, là maintenant, n'a relancé message na gouverneur et puis de la ville na bourgmestre na biso, ya commune. À ce que je sache, tous les samedis, donc, basala musala salubrité, donc, Kinbopeto, na rosenga na bourgmestre a intensifié musala ya Kinbopeto, même justement, c'est ce que je voulais dire. Donc, na rosenga na bourgmestre Nabiso Guillaume a intensifié musala ya Kinbopeto de manière à ce que babanda rosala kirage ya bakaniveau pour to batela vraiment bien Nabiso basali biso kitoko boye umela. Merci beaucoup. Tozo talango to sali mikolo belé tozo mona batute muto ya ko sala biso zela oyote. Mais to vandi plus de 12 ans tozo mona muntute azo bokisa zela oyo. Mais to yoko mona mokonzi mboka Fachi Beton ye moko azui conscience ya kosala ouais azui conscience ya koya kosala nzela oyo acheka ka beton na beton ye moko Fachi Beton asali beton donc awa tozo pese merci beaucoup asala makamine koleka oyo azo sala oyo po tomoni pont et telemi déjà nzela ezala kata kosala mama makamune so tambola bien tozo pesa mokonzi mboka merci beaucoup Fachi Beton. Donc merci beaucoup Fachi Beton pour être là. Naza mwana Barumbu, na botami na Barumbu, na koli na Barumbu, soki apeme biminga na Barumbu, tozalaki na Kitegawa, toteka lopango na koma na Tsango. Mais base nanga ezali awa na sala musala coordonné. OK. Oh, na sepeli mingi na ndenge basaleli biso. Époque ya Mobutu, ngaza mona Mobutu. Tozalaki na pombo a quartier na biso. Comment nango babenga ngo quartier Mozindo. Pona nini babengi Mozindo? Poto zindaka. Tozindi lelo te pona tango tokomi ya Kabila nani te. To bande kozina na époque ya Mobutu. Mai soki etondi na niveau awa tina kata bandako awa. Osala na papa. Tozomona pasi pona nini? Soki mai etondi nga base na ngeza lao. So mai le kakao, omona bato ba osemba ba sentir. Po balekana. Ka mouvement. Aucun na mai. Osala na papa. En tout cas, na sepeli na papa na biso président Fachi Beton. Ndenge saleli biso musala oyo. Osala na papa. Hein? Bon, ngamo na mon événement, ba tu basa kolela. Ngamo na fano soki mutu asindi. Ozo wap. Ngana yebo nanje. Mais na age na komi. Na okokate. Pono kolanda mutu na oseku. Nsoma papa na sepeli na papa Fachi Beton. Ne loko asaleli biso na Barumbu. En tout cas,
ba président baleka belé nan to monate na papa Fati to moni na ba burkumesi na biso to lobi belé na ba chaîne zo le ka to lobi belé na se ba misusu ba yebinga na ba chaîne to zo loba en tout cas na sepeli makasi ne loko ba sala biso to batela yango to batela pe trace na biso batika ko boka ba fulu na kaka mai en tout cas na suki wana batiko kwa rappeler na nusuku batiko kwa kabani na mai matiti to batela trace na biso oyo ya kitoko oyo basaleli biso ezali kola bichu na biso na barumbu na quartier Itaga na tina suki wana. Merci beaucoup papa ezalaka nde inondation mai ekota sosi na bandako retour esalaka tosepeli vraiment makasi nanu toloba nanu mpe biso mo tomona merci vraiment na Gentili Ngobila merci mpe na chef de l'état Fati bokutu badepute baleka awa toroya baya te ozomona bango bakanga nde so bavitre so baoleka baleki bakenda mais boye beton kaka en tout cas tosepeli ya makasi ya mingi nde toza boye surtout na baklasse oloba kutu te okende mbangu mpo kozwa bana me na ndako mpe retour ya mai ozomona tosalaka nde tosaka toboli babiloko tozela ti mai ekoleka malembe tobandi na kopepa ebiloko ebele tele nange tawana kutu oloba te bafacture ya régie de so siko na tiaka ngo na mwa mesa mobo nyonso babita bana ekenda likambo esalami en tout cas merci vraiment na merci na Fati na Gentili Ngobila etikala nete o balobi o soki élection ezali mais na ndimi te ezali kaka merci na umboli tobotami awa tokoli awa makambo na biso tu awa me na sepele na biloko président na biso ya république asali okomprendre baza ebele te mpo basala mpo toloba likambo na mpo bote tolemba meme gouvernement biso oyo azolia mboka biso oyo arien président luka mutu moko bien avanda asala mosala oyo elobami okomprendre zatini aluka mutu ya bien mpe awa na terrasse na biso oyo il faut baluka mwe basala mosala ya salongo chaque samedi mercredi basala salongo toza bazoba te to barefuse te okomprendre. Merci beaucoup pour moi déjà mosala esalama un mot na population bolingi kobwaka mpe bamatiti na kati ya bakaniko malgré basala mpe oui nasependa question otuni ngai meme mpo na ngai naza peuple congolais so namoni mutu na kofunda ye na ndenge basali boye document ya bato eleki na se ya terase ebele ezopola mbula mpe ezotiola bandako na biso nyonso ozomona yo etondaka mai banda mutu te likolo président fungola misu mutu na biso oyo azala mutu ya kobongisela biso mpo bien na sepele en tout cas so namoni président na gouvernement ya biso memi bango na bokongo na ngai natambwisa bango oui nasepeli na eloko basali nasepeli ya trop ok. Le mignon aye mokili komine sengo mokili ekoti sukali po ete nini tozalaki confine me na ngongo YouTube était confiné mena
Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako Télévision. Chaîne za moko. Ngai na ibisi bino boitala. Bo s'abonner vraiment massivement na Mosakoli Shako TV. S'abonner massivement na chaîne oyo. Mosakoli Shako Télévision. Kule basi tomona babiloko akanda. Boku banda kumona ba comédie ya kitoko. Kaka awa na Mosakoli Shako TV. YouTube ekomi elengi. Ya komona ba guide. Uzana besoin ya kutala ba théâtre ya bien. Ba émission. Ba histoire solo. Ba magazine ya bien. Koseka elekina kosekisa na koseka. Ngamoko papa woko nazawa na Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako Télévision. Chaîne za moko.